Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Voilà. Salut. Bonjour, Balandignon Soya BBC. Bonsoir. Eko dépendre na air, beaucoup yamba vidéo na biso, na banda kuna bino bandeko, ezanga wa bino BBC pour TV. Kota aimer partager. Babon debi ya weekend na Balandignon so. Voilà. Titre bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Ezo yinda kaka. Biso tozawana ka pona oya osala analyse. Côté de ma anti-valère. Voilà. Photo bomoni wana eza photo ya 2 minutes artiste et comédien président Mimi. Ndeko na biso katikati eza Meta Bijou Meta. Elle est aussi journaliste. Na oya lati veste wana bandeko lorsque tout ça la kaba analyse ou lorsque tout bimaka. Et mon koto eba makamuto zoloba. Lisolo eza awa le monsieur komone soki Rachou Ngoma. Biso nyonso toyebi 2 minutes tangu akota poto. Eza même pas asala même pas une année tomonaka 2 minutes bakataka embeli na mukongo colonne vertébrale nyonso. Donc président Mimi ndenge za na cicatrice akobanda na kingo na sima kingo tina se tomona opération wana parce que na luki ba vidéo na omona ngote ndenge na chila bino ta photo. Ya loskazaki na hôpital na bandage à la kisaka pe pota. Alors ti lelo ngai BBC na yeba te eza nani yango asalaka 2 minutes buto kaka ba mirmiro azi mwasi ya mutwe o soki pe boye biso nyonso toyebi congolais ndenge ayaka na ba information na ye. Et voilà. Toye koyeba siko mutu oyo asala 2 minutes mabe oyo atindaka mutu atinaka batu bakende kocha 2 minutes mbeli. C'était déjà la mort. Ezeka nzambe. Alors Bijou Meta ko bimana eta ngwa kenaki e pas la brine. Soki basola ki na nini na basola ki nini na la brine abimi aye ko sala émission azo kebisa la nani 2 minutes et a rappelé 2 minutes que non obosani kuya tango ya poto kuya okena ko bimana mwasi ya mutu. Alors quoi mwasi ya mutu wana pe sikoyo aza mutu déjà avandisa masolo na France na Paris asala que non afuta bato bambongo po basala 2 minutes mabeto sa na biso analyse parce que oya bimisi makambo eza ndeko na biso kuna ngai te ngana eka ko sala analyse par rapport ya o ezoleka sur les réseaux sociaux. Toye koyeba que non mutu o peut-être c'est sûr que non déjà bato bazaki basi bayebi que non c'est le monsieur o yatindaka bato basala 2 minutes mabe. Mais bato musu bayeba te na minute c'est comme si que non ba la musi bato ba fongoli su bato mémoire boye koyebisa bato que non mutu asala 2 minutes mabe ye oyo. Est-ce que eza na rapport ya soki okendaki et pas la brine akabeli o masolo ya mabe a intoxiqué peut-être pona 2 minutes toyebi que non 2 minutes abane côté les malaka ajani to suka wana siko lorsque oye ko sala analyse na yo o rappeler 2 minutes kuya bachaka yo mbeli obosani o cité na mutu oyo asalaki 2 minutes mabe au moins te que non eza pe caisse quelque part ya que non 2 minutes pas au fongula mutu wana caisse ou encore l'état pe au kangisa mutu wana parce que eza caisse eza vraiment caisse to e ba babilo musu lorsque to za koloba ouais tant to ça va sortie médiatique to ye ba kabilo ko musu so to ya koloba. Je ne pense pas que non les messieurs pas ko sepela ndenge au cité kombo na ye bande ko bo aimer vidéo bo partager tozo solo la kaka tozo sala analyse ya koloba ke non le monsieur a koti minya toyeba na biso ye te ke non ye mutu asala 2 minutes mabe toyeba te toye koyeba nde siko soki ba bino kuna boyeba na poto biso ba musu toyeba ngo te na minute eza matière pona biso
Tout ça est nini pour la likambo ke no bokena ke pa la brine a yepsi bino boye. Oh, ba artiste basé belé o babimi, ba artiste basé belé o ba telemela nani la brine. Oh kuto azaki vraiment bureau ya Jani eza kinal. Oh kuto azo senga sentir na pantalon o ya Jani akufela ki nango zana ngo besoin. Soki akene kotalisa ngana bino toyebi te. Pourquoi bobimi te pour voir le bakeno kinal boue? Parce que kinal pas lo très bien que non asolo la kana la brinte. Pona nini? Pona ya banepe côté mais la grand frère. Quelque part tout ça peut analyse, tout ça là, tout réfléchir au la batu biso bazaïroi. Pourquoi to bomela yé la brine moto te bolinga ko pelisele moto? Siko moi je me demande la question o ezabou. Est-ce que yé meta tangwa yé côté les là 2 minutes ba propos nyonso azui wana lobby boy na aéroport ba osala botala boy o rappeler na ke no kuya tango ya ba kata yo mukongo wana ezaka soki obima na mwasi ya rashungoma ba deko c'est grave nga no sala ngaka musala c'est les réseaux sociaux hein. Est-ce que Meta ou encore Bijou Meta à part la brine kozana problème na 2 minutes? Mais t'as un problème na 2 minutes, il était président Mimi. Il reste aussi à savoir. Pour netinga, non qui jamais na bimi na ke pas la brine, na yoki boye papa la brine na yepsinga boye. Na ina pelisi caméra na ngana badi koloba nazo attaquer na babiloko mususu nazo loba ba mususu nazo préciser babiloko mususu encore nazo bimisa pe ba kombo ya bato mususu. Déplace toza. Na miniti oyo tango botangi soki rashungo mawana automatiquement biso to kimeli mbango kunda na ba réseaux sociaux to ke longola to ke luka photo na ye pe to ke suku ko luka photo a mwasi na ye bozo mona degré ya ndenge bo pelisaka ba problème bo luka ba problème sur les réseaux sociaux. Soki la brine a pesi au rapport peut-être il y a 2 minutes. Soki rashungo mawana est-ce que azana situation azana problème na kati ya situation na po kombone ya kobima? To réfléchir hein bandeko, to réfléchir. Yango mona ki dobi na lobaki lorsque tozo bima biso ba koni fois ba koni mama ba journaliste soit disant to ya ko sa ba analyse biso toza na ba privilège moko ya ko ye ba ko éduquer masse ya ko ye ba ko éduquer communauté zaïroise. Parce que biso ba zaïrois toza na problème moko très sérieux. Bota la liwa ya Jani eye ko bimisa biso isusu nani rashungo maswa disant yende abetaka yende atinda batu basala 2 minutes mabe. Soki toza batu moko boye ke no situation eye na communauté. Lorsque toza ko pelisa ba téléphone na biso ba caméra na biso poto sala émission to sala ba analyse sur situation eza sur les marchés. Est-ce que zalaka bien ko tanga ba kombo batu? Soki la brine peut appeler ça qui au rapport à mabe il y a 2 minutes. Mais nga na monika kaka 2 minutes c'est presque ba Congolais ba comédien presque tout ya diaspora baza na problème nana na Jani nana na la brine. Lobby awawa apo abimaki apo alobaki très bien ata soki la brine nga pesa nga mai na verre na omelate ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Il fallait pas qu'on attaquer nani apo. Pour lorsque mutazo bakiano ata elinga mai na omelate, c'est-à-dire azomona poison na kati azomona mutu azama be abomelinga déjà mutu. Siko nga kozanga koboma ngande. Peut-être il fallait bobima boya côté mais peut-être kinal nani sentira nozo lukana pantalon poani. Parce que il faut que kotalisa. Liwa ya Jani ezana nu batu bazo ndima yango te. Pourquoi bozo ninga ko aggraver ces situations? Oyo peut-être biso ba kroni mama, biso soki ba soi disant ba nani ba panzi sango. To ya to bomaka moto poto luka kimia pe na communauté. Batu ba tele mikina la lobby. Résultat ya autopsie. Ba blackisti biso yango bien te. Eza louche. Likolo babombi kombo na sepe babombi ba signature ba makamno so ba lakisi biso ka na katikati wana. Ça dit quoi? Baza sûr na résultat o ba pesi bangote. Comme pour dire que no baza na besoin Jani ndenge akufaki la brine ayebi ndenge Jani akufaki. Ba makambo eze belé.
o neti na ngambu na nganje na olinga kolobela yango penza te parce que Congolais zaka mutu moko azala ba injuste pe a comprendre ka ndenge mususu. Voilà bandeko, sorry, appelle moko ekota ki awe pesi ngana na kanda. Hey, voilà, beaucoup tabo aimé, beau partager, famille Libota, vous êtes là, j'espère. Maman Nabiso, belle vie, Azana Belgique, biso soto yebi Poutine Azana Belgique. Voilà. Bandeko, ezo lekelanga. Na miniti oyo, singezo ekomi ko bendana. Liwa ya Jani bakundi ya Jani. Boke bo rendre visite et pas moi si aya Jani soi-disant ex na yo bien la brine bobimi kuna boyena ba makambu bokomi ko citer ba kombo ya batu biso to fanda ki na biso to yeba kite o ya kataka la nani président Mimi Mukongo ya tinda batu ba chaye mbeli kuya ya 2 minutes ndenge bozoloba kuya na yo ye obimi na mwasi ya batu ngo otangi na kombo ya mobali tango otangi kombo ya mobali yango na minute oyo biso to lukaka matière. Est-ce que vous comprendre? Na lingika na loba bandeko. Lorsque tozo sala ba analyse na biso, to yeba ko bien ba émission, to sunga communauté na biso dans le bon sens. To sunga communauté na biso dans le bon sens. Ngana tuni peut-être ezapeli kambo la brinité. Peut-être yomoko peut-être ndeko na biso moi ozana problème peut-être na 2 minutes alors au doucoli kana likambango ya la brine ngana yo to yebate to sala musala bien et ça paie bien. Alors Rachou oyo soki Rachou ngoma il paraîtrait pas azana restaurant tout surtout que déjà total Italie azana restaurant soki ne 2 minutes abimana moi sinaye na ye pe ko confirmer yango te. Yango na lobaki ke non Congolais biso bazai quoi tous aura problème na premier degré ngai na yo ki balobi bongo kuna mais je suis pas venu confirmer parce que na yebité ce qui est ya solo ce qui est lokuta. Alors le quoi na yo ki kuna na okipe ko ya ko memela bino awa te ya koloba ke non ba eza ya solo non balobi ye mutu atinda bato basa nini bacha la nani 2 minutes mbeli il paraîtrait 2 minutes abimana mwasi na ye na kuya tango akota kaka poto na kuya wana yake ko bimana mwasi ya mutu na ko bimana mwasi ya mutu wana o mona teke no o exposer na no mobali ya batu o exposer na mwasi yango parce que to kende ko luka mwasi yango eza nani o 2 minutes abima nayi souci nanga ezaka juste place wana. Il fallait peut-être le quoi va pesa ki au rapport ya 2 minutes ou souki peut-être kana likambo ya 2 minutes bo swani soki ko swana soki ya ko telebene soki ko kanele ndenge ozo kanela ye wana. Mais lorsque vous avez ça va comme batu mususu obimana mwasi ya mutu tel obimana mwasi ya mutu tel opesi matière yango na loba toujours to yeba ko sa musala soki likambo eza na communauté na biso to yeba ko ya ko lobela ngo dans le bon sens to luka kimia na ba côté nyonso et non pas ko aggraver situation. Na ebite balandinyo so ya BBC so yiboloba ke non BBC mama BBC olobi mabe na sali analyse pour na ko interpeller ou encore pour na ko benda maele ya batu ya koloba ke non tout est permis mais tout n'est pas utile ou encore tout est édificaté. Likambu ya Labrine kuna likambu ya Jani likambu ya Labrine 2 minutes yanga nyazole la yaya na ye abane ko telemela yaya na ye. Et ça dit que non, Yaya Koufika dans la même maison, oh Yaya Bane Kopekisa Yaya. Boye sikoyo, ko rappeler 2 minutes, obosani kuya na yo bachaka yo mbeli. Obosani kuya na yo obimana mwasi ya Rachou ngoma. Yango Rachou ngoma tinda bato apesa bato mbongo basa nini, ba boma o ya ko boma, mais nzambe na yo obosani. Tango zo rappeler mutu bongo, otangi na kombo ya mutu. Na minute toko de ba siko mwasi yango ya bijungo ya nani ya Rachungo mango o 2 minutes abima kinae. C'est juste conseil. Tout est permis mais tout n'édifie pas, tout n'est pas utile. La grande famille beau aimer beau partager.
bosunga na o continuer ka na koloba to oloba pete ke non Jani azalaki bien na makambo yo nga nazolanda donc natie confiance nanga mingi na Irene Masiandoki na ndenge azolobela ba makambo yango parce que ya azaki vraiment parmi bango azaki vraiment avivaki na Jani na Labrine muto mayele alobi très bien soki na bina bimisa naza na ba audio ya Labrine ya Jani koswana na bango ya ba insulte ya ba vérité oyo alobi soki na tiango sur les réseaux sociaux awa communauté donc mboka ekozika mboka ekozika donc na sepe na maîtrise na ye parce que aza na bamakambo esuka wana te malgré Labrine aobwakela ye Labrine azoba kobima mpona koya kosalela émission mais azo lancé juste ka message ya bolingo epa Labrine ya koloba ke non nalingi ka yo Labrine azobosana ke non Irene Masiandoki wana ndenge a informé bato ke non asungaka pe bana ya Jani Labrine aza na raison na ye aza pe na mabe na ye Mowe aza na raison na ye aza pe na mabe na ye mais là to lobelaka ke non parce que muto akufi to luka kimia bokomi ko bende ko yobimisela biso ba rachungo maswa diza bango nde batiaka nani 2 minutes mbeli nyonso pona likambo so totali source liwa ya Jani or soki boke ko tala Labrine bosunga ye na ba conseil moko oyo ko sala ke non mabe ye la yete mais bino bozo esusu ko pelisela ye moto soki Labrine na 2 minutes ba yoka na kalisuté et que Labrine apesi bino rapport a ndenge na ndenge ya 2 minutes boye po bo attaquer siko 2 minutes peut-être bo attaquer ka 2 minutes bo citer ba komba ba tout je ne pense pas que non na mwasi yango oyo lobi que non 2 minutes abima ki na ye yango ba chaki embili akosepela ne loko wana je ne pense pas toza awa eza na ba mama matière ba kozwa awa to mona pe mwasi yango ya rachu ponga kutu na lobi na sele lango analyse pona ko ramener ka savoir ya biso bazai roi tant yo o informé bon pour toi ou peut-être au kanisi que non ozo rappeler nani 2 minutes ya koloba kuya na yo bosani obiwana mwasi ya mutu tel yango ba chayo mbili wana za vie privée ya bato mobali peut-être ils ont un problème te maintenant la dame mwasi yango oyo lobi wana au moins te que non o exposé na pire esprit mama na pire esprit si soki tolobi ke no tolukela peut-être Labrine kimia je ne pense pas que non boko bima bo sala ba sortie médiatique ya koloba babiloko bozo loba oyo bobanina ko citer ba kombo ya bato je ne pense pas soki boko soutenir Labrine na ko yaka na ba kombo ya bato boy ko exposaka ba kombo ya bato boy c'est-à-dire que non Labrine a ko échouer kaka seule solution ya ko sunga Labrine eza ko senga ya aluka nzela ya nzambe aluka elongi ya nzambe c'est tout parce que obino bozo sala boko mema isusu ba problème sur les réseaux sociaux boko bimisa bamba makambu e ozala e mataki e kitaki to réfléchir ngana yo keli kutu na mwasi yango oyo tango bato bakomona kaka rashu ngoma yango mbala moko bato bakoyoba peut-être azala na mwasi tel mwasi nzoka mwasi nda bimana 2 minutes respect à mutu eza wapi tu as exposé la dame nyonso pona nini po Labrine aza na problème na 2 minutes siko ko bundela yango Labrine boko bundela Labrine na motindo oyo c'est ça ma question boko lobela Labrine na sens oyo c'est juste une question nazo poser siko botala même pas une semaine ya ba enterraki mutu au lieu ya kimie kota na réseaux sociaux mais ezo kota na ngo soutien na ngambo ya Labrine telemi sikoyo boya ko bundisa ba artiste mais soki bokolo ba bo bundela Labrine ya boya ko attaquer ba artiste mais bazé belite est-ce que ba artiste ndenge bazo bimana bazo ko loba vérité bazo ko loba ce qui s'est passé entre nan collègue na bango na mwasi ne Labrine ba futaki bango mbongo ou bien ba yokana ki balo beloko moko
biso ba mususu toza ba tumoko so ozotala mutazolo baboye tu sens que non o mutazolo beza ya solo ou encore mutazolo beza lokuta ou encore muto a créé mais ce que tu as dit ba sortie médiatique ya presque bato bazaki close o bazaki vraiment ba proche à Jani bango nyonso baza na liloba moko ngai bandeko je vous dis et je nazo répéter yango nako cesser pe ko répéter yango te lorsque nazo ko sa ba analyse nanga sur peut-être Jani ou bien la brine nga nazo ki lande la brine mawa niveau zo ki ne nango eza bien te elle doit chercher terrain moko ya attente ezala na côté famille ya mobali ya papa bana na ye ezala pe côté peut-être ba collègue pour vivre bien bino boko bima boko ya boko loba bobandi bozo seme susu kaka trouble na ngambu ya la brine parce que la brine ndenga zawana jusqu'au preuve du contraire à cause la toujours na besoin ya batu pembeni na ye maintenant il faut savoir batu nini oyo arozana bango pembeni parce que avant mobali ya kufa azalaki na batu pembeni o barandraki ye mauvais service et ça que non mobali ya kufi siko na miniti o mobali ya kufi et kozala banani susu bakozala pembeni na ye yango na déjà virus ezo monana ba o baoza pembeni na ye ba osunga ete maintenant siko nga nazo mituna na bo moto ya ye moko la brine aza na sens aki bo moto na ye moko siko akoki ko réfléchir ye moko te na miniti oyo mukumbo asa memi na miniti oyo ekitata nzambe alukelongi ya nzambe akitisango na kimia visite ya epa nani epa ya la brine obokina ko sala peut-être pour na ko soutenir ye ou encore pour na ko telemisa ye bo pese ba courage visite yango to bandisiko ko mona ba sortie médiatique après 2 minutes aux asunani siko nga nazo mituna ba artiste baze belé ba bimaki mais bo ciblé kaka 2 minutes siko lorsque bo ciblé 2 minutes est-ce que ça kaka likambo à la brine ou bien bino pe bozana likambo na ye na privé c'est juste une question hein. La grande famille beau aimer beau partager na komi ko chiter na nga na tika juste na 2 minutes na ebité soki na lobi mabe bande ko na loba toujours que non numéro na ngeza wana ou azana besoin ko pesa mama BBC conseil abengi ou azana besoin ko partager loko na mama BBC numéro na biso ils toujours wana alors merci na bande ko nyonso o bazo benga bande ko nyonso bazo komela biso vraiment merci Nabino, merci vraiment. Nzambe nanga a pambo elanga bino bo umela vraiment bo umela. Na ozangi sate bon nazo ebate bandeko nazo ebate franchement nazo ebate façon oyo nga na sala ba analyse nanga j'aime bien bato ba comprendre toza au moins na minimum moko ya bato bazoyo kabiso bazolanda biso et ozala mieux ya peut-être ce que ozata na minimum moko boye ya bato balanda kayo sunga bato na balanda kayo et ça bien et ça vraiment bien na communauté na biso pour communauté na biso toza na ba problème moko très sérieux uleto si sa makambu topelisa kaka makambu uleto si sa makambu topelisa kaka makambu alors nazo pesa secrétaire ya BBC Mpoi TV bambote ebele esika ezwamelie mama na biso Siloé Kiala alors mama na biso Siloé Kiala nde secrétaire ya BBC Mpoi TV alors ba bisous ici que ezomelio na Hollande alors bandeko je vous aime bien ezanga wa bino BBC Mpoi TV alors bo aimer ba vidéo na biso bo partager et ça biso bien ba bon de bien weekend na bino nyonso ici que ezomeli bino partout dans le monde. Shalom famille Libota, la Chine on est ensemble et les Péchalov on est ensemble. Alors je vous aime tous, bandeko tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV.
Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.